atika nzela esama banda mobutu elingi esama projet esama te bandeko na biso pepe congolais na biso bandeko bayibaki leta asa musana ye mpe leta asa musana ye projet chef de l'État ça 145 étoiles moi bauti secondaire otu omona o sokotela prince bauti secondaire o ekoma na prince idundu ekoma prince oke ekoma prince mafuba ekoma prince edéveloppe makala difficulté tozala yango problème ya mai eza mpasi na makala deuxième point courant tosengi chef de l'État kamatane garde ya nation batransfert esika foya na makala ya chef de l'État mpe tasete na déjà sinel asa mosala te bende ebela matoi deji deso bapompe bande ekota mai eyaka te osenga banzela salama tout étendue ADC nakoma banzela salama Lumbashi Kasai Beni Congo Central tout étendue ADC Floresi na Kisasa bauti secondaire nyonso eza kaka tomoni nzela elenge esende esalami nde tomona mpe nzela okoki osalama tosengi nzela kote esalama nzela mafuta esalama nzela kifumu esalama banzela tuyo makala fo esalama maulu to makala fo ekundama chef de l'État tosenga mpena biso mpena baya makala kuwana mali oyo esengeli mpeta biso pasi mbote na papi mbote na Charles mbote na papi Katunda le grand Julien le na kati ya commune ya Makala commune ya Makala na direction Kimwenza ebandina avenue Kikwit si ezo kimati na bypass na ba kilomètre na pesi biso 260 km en tout cas tout ça na kati ya Makala nayebi ke boyebi makala ndenge ezalaki kala ezalaki na prince te banda koseka bana makala boza na prince te lelo prince ekotela makala na grâce ya Fati Beton banda na ta maflama tine ya lelo Fati Beton ayekotiela bana makala prince en tout cas nayebisa bino bana poto nde bazomona bazobuka boye eza teke bazobuka bandako bato eza bazobuka bandako oyo bazwa ya leta eza baplace baezala prince moto asombi apusani liboso ndenge eza bazobuka bozotala bino bozomona nde bazobuka eza babuka basala prince eleka tie mimatina baepase en plus batiki bongo te basaleli biso basala so baterase wana ezala gauche na droite mpona kosunga prince na biso ewumela ezala teke bamai etelemaka na prince ezala teke mbula ebesi lelo basali prince anso ebebi non baotela biso bakanigo pembeni na bino kobola tokolakisa bino mpo komona nde baosalela biso prince antuka nayebisa bino bandeko nanga makala elati elamba ya sika makala ezokoma ya sika makala tobanda koseka bino botanga prince lelo makala mpe ezi prince na grâce ya Fati Beton. Fati Beton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fati Beton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à Héros National, Dr Etienne Tshisekedi pour tout. Dans mon bien-aimé, Hypogré. Fati Beton, donnons-lui le temps, et puis temps qu'il a fait, puis réalisation. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Et c'est qu'un président qui m'a prophétisé. Fils de l'État Etienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. Soutenons tous les, donnons-nous le temps. Et puis des temps qu'il avait, puis ses réalisations. Il est le prédestiné, fils de la prophétie. Et c'est qu'un président qui m'a prophétisé.
Oh Jesus! Oh Fatih Berton m'appelle, Fatih Berton m'appelle. Vous prenez vos films, Plusieurs réalisations, il est le prédestiné, fils de la prophétie, le cinquième président, Fumukimbangu prophétisa. Oh, Pino Solo, ingénieur, Cliff Mayamba, Internet, Sifil. Pour
soutient Fatih Berton à 100%. Il dépêche pour on m'attend jusqu'à la mort. Il est temps qu'il a fait, il est réalisation, il est prédestiné, Christ la prophétie, c'est le l'héros Étienne, père de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. En 5 ans, on ne peut jamais reconstruire un pays détruit pendant 50 ans. Mettons-nous ensemble, les mains dans la mer, reconstruisons notre pays qui fait de l'avenir. Par les anciens régimes que nous connaissons, donnons la chance au présent Tibétain. Grâce à l'époque, il y a plusieurs innovations. Il a établi l'état des droits, personne au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges, la paix règne partout à l'est. Nos voyants militaires par des attaques sans répit. Il a établi l'état des droits, personne au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité, ni trafic d'influence. Il a établi l'état des sièges, la paix règne partout à l'est. Nos voyants militaires par des attaques sans répit. Femme compatissante, femme dissociale, au déléguant, la Fatih Berton, un homme humble, l'homme de la prière. Force d'hypocrite, toujours en avant, soutient Fatih Berton à 100%. Il dépêche pour on m'attend jusqu'à la mort. Ils n'ont pas combattu, jamais abattu. Kongo ye kobonga kaka, Kongo ye kobonga kaka, Kongo okosepela. Nzambe apesa biso mokonzi moko ya mayele, atoya bongo abakaka Nzambe, bayipolitika moko kosala na kopesa. Fatih Berton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Fatih Berton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à Héros National, Dr Etienne Tshisekedi pour tout.
Jean Nobien, mais hypogré. Il a fait visualisation. Il est maître des cieux, fils de la prophétie. Et c'est que le président qui va nous prouver ça. Fils de l'héros éternel de la démocratie. S'il était vivant, il allait être fier de son fils. C'était notre consolé, donne-lui le temps. Depuis des temps qu'il a fait, visualisation. Il est le président, fils de la prophétie. Et c'est qu'un président qui va nous prouver ça. Pino Solo, ingénieur, Mayamba, Internet, civil. Il ne pèse plus, on m'attend jusqu'à la mort. AK-47, c'est une Kabouya. Et la pierre sociale, longues actions concrètes. Tu n'es pas combattu, jamais abattu. Kongo yeko bonga kaka, Kongo yeko bonga kaka. Kongo, Kongo, Kongo sepela. Nzambe apesa biso mokonzi moko ya mayele akona boto akazaka e baipolitika Bâti béton, nous bâtirons un Congo digne et prospère. Maman présidente Marie-Laure Kawanda soutient Bâti béton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à Héros National Dr Etienne Tshisekedi. Jean Nobien, hypogré.
Comment on a niato zaliwa? Pour la ngai Dodo Obama. Le lot de zaliwa précisément. Ça les lois na direction ya Kimweza. Le lot de mona bazo démolir bandako botonga na nzela bo respecter Dieu. Ba tonga nzela bo yami ngoleni bana makala. Pour la ngai pena et ça li bien. Pour mboka alo sala. Na CP na mo. Bambouteage banini na tout ba misika ba liberté ko sala. Dès le moment ça va dire là et ça va bien. Et vraiment embouteage na mboka. Pour na mboka en tout cas ça va c'est belé ko. Na bande ko lo ba fa ba toi tembe ba taki vélo to sukiwa. Donc Moussa l'état fait ça les mains. Il a posé ma kadame kota. Bambouteage na ngala chauffeur na maniaka. Na ko kutanga ba ipasse na koti na mona na tikambela. D'abord quand même on a vu mais ça bien on a ngana CP na ngo ça bien on zamboka zambazo c'est belé ko on sur la chauffeur c'est là où économie en embouteillage belé il y a ça qui monte mais on va tenir les belé au côté de chef donc on a besoin de donner ba caniveau à gauche droite poser full ou comment boire na caniveau ça conseille na ba bita makala photo. Maintenant, biso na oseka mokozamboka fati la biso ba sécurité partout pour la mangweta ici. Sona fulu na yo, so bato ba bwaka fulu. Ba kende ko bwaka fulu esiko ba bwaka esiko ba bwaka fulu. Mama ko bwaka fulu na terrasse. Mokozamboka biso solution ati la biso bato bana de la suivi. Gouverneur a lu. Mais oui. C'est mon amboka no pour la mission mo la mo pona. Atondi mokozamboka mingi ala ndela biso siko makambo siko sili makamba kolia. Biso ba makolia population to la tato mela. C'est ça. Kolinga wa bongo. Un homme humble, l'homme de la prière. Posti progrès, toujours en avant. Soutien Fatih Béton à 100%. Il dépèse oye, combattant jusqu'à la mort. AK-47, c'est jour distinct Kabouya. Et la terre sociale. Et l'homme des actions concrètes, les efforts combattus, jamais abattus. Comment on a niato zaliwa? On a ngai Anissa Nancy. Ah, do zaliwa. Toza komi na makala na arrêt des chaussées qui mwenza ou ba sa prince. Boyami nini ni lelo tozomona bazosala nzela wana mage babuki baninga yo za la limite. Attention zaki makasi papa, mais à ma grande surprise, on a des exemptés puisque Bayer nanga atongaki na ba limite ya l'état. Et on fatiki biso aussi. Makanisi mokonza mboka na gouverneur ba sur kotengela nzela boyami ngo ndenge. Papa na biso ke liboso na ye na bravo. Donc et ça les loko lo baté. Puisque banzeno ko apporter biso makambe pele susu ya même banzale ezate parce que transport est facile parce que ko compte donc fi ezate. Pourquoi pesa ni conseil na ba mama bino ba mama bolambaka ba osala ba kanifo gauche droite ko zaka fulu we ko bwana na kanifo sika mai. Quand modèle basadi boye, il faut être ya biso ba maman. Pour s'assurer que ça et pas na yo ko tanyo en ordre. Puisque yo mo ko kondi pas dans l'exception de la dernière sala. Biso peut to kongi na banda na biso ba kambe za malamu. Ko ba ka ba fu ba to ma presse pas to fu na presse. C'est là qui
Magi azosala bamosusu baondima te babi azosala te mokonzi ya mboka Saint Thomas baza kaka oloba na bango te mokonzi mboka osala ye monana tobondama totikala omona makambo te me ya makambo esalama boye nono teke président na biso longonia Cédric tozali wapi toza na kimwenza za pekisatu na commune makala lelo tozomona bazobuka bino bandako awa botongaki na nzela botongaki na banorme te projet ya kotonga nzela ezalaka na esika awa babuki bino lelo boyambi yango ndenge nini nzenzi normale ya kosala leta eza makambo bayibaki bazobuka soyibaki te awa buki ta awa buki eza veranda bayibe veranda esa so babuki bonso bayibaki ya normal sepeli kimwenza bien makala kitoko baninga bakonzi ya mboka bakanisi kotongela bino nzela mangala bwa mefa azwa nzela mibale azwi kwilo azwi kimwenza c'est ça napesi pati maboko apesi chapeau so ahumela na ye tovotelaka ata 50 ans ahumela lui prince yasimaka kame victoire à l'aise bamosusu bazondima ye te babi azosalelo batiasa makambo otinyo elengesa nomoni limweza ngo lelo eyi ndoto ekoni réalité ahumela na ye esala esalama ahumela babuka bayibi abuki yayibi te normal ya merci nafani na komona makala vraiment tozali makasi bengabe na komoni kombo na yo nani kombo na nga kokosima te nasepeli makasi komona banzela ndenge tosalama afanda tofanda tro tomona nanu te nzela esalama makala ezalaki enclave vraiment ndenge bapolisi banzela kosala bien po basala baroute secondaire mosusu ya bakati kosoma kokende komelengesa kokende kobima na bakumbukula po makala vraiment eza na centre so bafungoli yango moni bakuteyaki kozala bien kokimine makasi ata mokonzi na gouverneur bakanisi kotongela bino bamosusu baondima bango te bayi baosaleli oyo baondima bango te baya mitema mabe tofanda ntango molai awa tomonana banzela te na komio eza elengo kitoko komona fati ndenge osala biso banzela papa umela na ye na gouverneur na biso basala na biso mena banzela baruti secondaire ya kati bafungola yango ekende komona ntina belengesa mpona kokimine bambouillage oyo basalaka oyo temelaka ruti secondaire ya bakati kokende kobima babumbu baselembau baruti wana fo basalasala mpona kobima elembe bambouillage lelo babuki bino bao batongi baza na nzela babuka bango boyambi yango nini tosepeli nango kitoko mpo bayibi leta ntango molai talaka nde baza na babalabala leta estce leta so bakatisa bango mbongo baza na mbongo bafunda leta bayibi leta ntango molai talaka bampango na bango ekoma na balabala vraiment tosepeli kitoko mpo oza kuna ozomona tina rompwengaba alors fati beton toza na eloko kopesa yo te topesi yo kaka oumela topesi yo santa mpo na nga kutu fanda na yo papa azalaka no kaka azala no kaka obongisela biso komini mpo na komina makala tozalaki mpenza enclave tosepeli makasi komona vraiment boye banzelo tosalama bato bana esengo ata bandako ebukani me na kati ya bitema na bango baosepela mpo bazalaki na nzela ya leta azwi mbano na ye fo bayoka kaka ndenge leta osala po biso nyonso awa na se ya moya toza na botala nde leta fungola biso nzela mpo misala biso bien eyokani nabengami na kombo nelwinu la Christanville lelo awa tozali wapi toaposisema na makala na quartier fidi na liaison mwenza lelo bazobuka bino bandako barespectaki limite ya leta te po eza projet kala bazobuka bino bandako boyambi yango na ndenge nini babuka biso bandako mpona intérêt général basala biso nzela mo boye etikala eza bien na biso mpona génération mais ya malamu kaka tosepela mpo nini eza projet okoka depuis kala tokolaka toaka projet ke basala pense lelo tovivre yango na 2025 projet okoka eza solo na nzela ya wana tosete gouverneur na biso Daniel Mouba bolamu nyonso asala mpona biso toujours bamakado a tofélicité akontinue kosala kitoko epuis chef de l'état ata mwa badifficulté kuta me baoyo azosala bo azolalosaki ete aza kolunga mboka mpona oloba mage wana bamosusu bazondima ye te bazondima bango te bayebi baosalelo te Saint Thomas bazangaka te olobaka bango Saint Thomas oyo baondima ye te baka baignorant mpo evre emona biso bandimi tomona evre asamaka malamu
asa makambo malamu epuis que tosenga baposte secondaire asalika ezaka na kimonja te asalela biso mpe baposte secondaire mosusu kobanda yaso université ekoti kimonja elimiti elengesa esunga makasi eline mpe to ya nini ya mbuteyage tomonaka batongaka niveau gauche droite assainissement ezalaka pouvoir komema mai bandako ya baveni tomonaka ekomaka bapoubele baobaka bafulu conseil na kopesaka bana makala conseil napesa tosala bongo te chaque samedi oyo ezala ya semaine oyo tobamosala po tosala quartier taki bana quartier epui mpe nabeta se te na likambo etali bacarniveau oyo baosalela biso eza baterrain mosusu eza baterrain marakaje eza baterrain marakaje mai etumaka fo bayeba otongo na ndenge ma malamu po esunga biso epui mpe toza mpe mapa mosusu eza fembe na kalamu biso mbula ebeti makasi kalamu edebondaka mai etumatina direction tolingi te tokoya na mbeba na mbula ebeti prince oyo basalela biso sika ekoma nini kalamu esunga vraimen te fo seke batonga wema na motema moko okita basalela biso mosala ma mbangu te fo lobi tobanda reconstruisons notre pays qui fut déjà détruit par les anciens régimes que nous connaissons. Donnons la chance au présent bâti béton. Grâce à son époque, il y a plusieurs d'innovations. Il a établi l'état des droits. Personne au-dessus de la loi. Il n'y a plus d'impunité ni trafic d'influence. Ok, madame. Rosa Makala na venu Kimweta. Nzela oyo eza nzela ya kala. Eza nzela oyo bandamage atika nzela esama. Nzela eza banda mobutu. Nzela esama projet esama te. Bandeko na biso mpe petokaya na biso bandeko bayibaki. L'État a ça pour ça, l'État ça pour ça, projet chef de l'État ça, 55 étoiles. On va route secondaire autour au monde, il faut que la prince, la route secondaire, comme la prince, il comme la prince, ok comme la prince, la fouba comme la prince, et développer Makala. Makala du côté de ça, on va bien mal, et ça passe à Makala. Mais c'est point, courant, le chef de l'État, qui a battu la nation. Transfert sikafoya na makala ya chef de l'État. Beta sete na déjà sinel. Asa musala te. Bende bela matolo. Régime ezo bakon mane kota. Maye yaka te. Osenga banzela kusalama tout attendait à DC. Na koma banzela sama machine ya sal beni Congo Central. Moye bisu attendait à DC. Loyesi na kisasa. Ba route secondaire nyoso. Eza ko to moni tele le ngesa na sali. Yo ko mona tele ko salama. Osengi tele ko salama. Tela mafume salama, tela kifume salama, tela tuyo makala fe salama, makuru tuyo makala fe kundama. Chef de l'État, tosenga bela biso bela ba makala, tuwana mali, oyo sebe epeta biso pasi tongo pokwa. Ba transfert sika fe kota na makala, ba choe sika bande kota mai yakate, surtout déjà sinel. Obe na seke déjà sinel. Biso le samake, banda ba nomayo, ofandika na bureau, moyibi, baration, biso le bon pour la tête. Chef de l'État de terme, paquet de chef. Maman présidente Marie-Laure Kawana soutient Bâti Béton à 100%. CG Augustin Kabouya dit merci à Héros National Dr Etienne Kiseke pour tout. Jean Mobien Maire, Hypogré. Bâti Béton, donnons-lui les temps.
maître mécanicien de Makala. Nous avons quartier foot. C'est là, à actualité, c'est là où ils ont équipé. Avec le corps de la terre, on est là. C'est pas dans le monde de Makala. Nous avons la Makala. Maintenant, c'est là la question. Vous avez une réalité par rapport à l'année où on est là, il y a des gens qui ont c'est le pour moi, c'est pour moi me vous avez ma qui sont pas dans ma tête, le chef de l'État qui va pour c'est là, dans la facilité à transporter. Vous faites ces gars-là, merci. Merci.